fumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala proche na bango pona kokubisa masolo sepelas na sepelas nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ye Pifo, Airbus en 320, P Airbus en 330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA. Mardi, et là, on a bino merci pour vous aider, vous avez télévision na bino pour na kolanda. Info lingala journal il y a peu pour na peu tout fond la journal sur pour nous que sénateur Wauta Kiko zala élu le 29 avril et l'équipe bazala qui installé mokolo ya mardi 14 mai 2024 et pas secrétaire général ya Sénat Boye Baké Pascal Kanwiloye nde azali président ya bureau d'âge nde akozala secondé na deux assistants oyo bakozala pembeni na ye ezabongo Yvon Kazadika Konde pe mwana mboka Moïse Ekumbo to la kolanda ba détail ya élément oyo na journal la ya mokolo ya lobito beta bongo masolo ya Assemblée nationale pour que sabino ke clôture ya dépôt ya ba candidature pour une élection ya bureau définitif salema ki mokolo lundi 13 mai pa wapi to mona kindeti par exemple président du bureau d'âge Christophe Mbosoye a tebongo candidature na ye na poste ya deuxième vice-président reportage héritier Mapilé. Dépôt ma candidature pour un bureau définitif et soukaki lundi 13 mai 2024 kuna na Assemblée nationale Bosimbake na cartel na ye où ils allaient constituer na 32 députés nationaux. Christophe Mbosonko d'Ampoanga, président du bureau provisoire, yépé a déposé qui ba dossier na ye pour na poste ya deuxième vice-président ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Bosimbake na opération Oyo azala qui accompagné na quelques députés nationaux Oyo bayaki na renfort pour na ye banzembo ba siffler ba cri de joie. Et Zalaki au rendez-vous numéro 1, il y a bureau provisoire, il y a chambre basse, il y a parlement. Azalaki surpris na ferveur Oyo. Patriarche Christophe Mbosonko d'Ampoanga, président du bureau provisoire, Alobi a déposé candidature na poste ya deuxième vice-président ya Assemblée nationale na kombo ya majorité parlementaire donc union sacrée liboso ya panze sango atelisi ke na sima na ye ezali kaka cartel ya ba députés nationaux te ezali pe na une grande partie ya population ya ville ya Kinshasa oyo basepeli komona ye na bureau ya Assemblée nationale kaka na masolo oyo etali bongo ba dépôt ya ba candidature boye ba ketomona ki pe lisusu professeur Jean-Claude Chulumbai oyo ataki bongo candidature na ye na poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale Stéphane Skandi ba détail. Fidèle na engagement na ye, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, batika ki principe oyote ya kozala présent partout, tango nécessité ezali kosenga na ko déposa ka candidature ya professeur docteur Jean-Claude Chulumbai na poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale, secrétaire général Augustin Kabouya oyo accompagna qui est candidat ya UDPS na palais du peuple pour na remplir ba formalité boye na ba démarche oyo nyonso chef ya administration ya parti au pouvoir honorable Augustin Kabouya a répondu que na préoccupation nyonso ya presse pene na bango atalisaki ke azala ki bongo ko se sentir effrayé
ye na multiplicité ya ba candidature ya ba indépendant oyo ezalaki déposé na ba membre ya Union Sacrée de la Nation en dehors ya ticket na bango oyo ndenge basengaki ezalaki kosenga sagesse moko ya makasi. Augustin Kabuya a déclaré azali ko considérer famille politique lokola exemple ya kolanda pe azali kosenga na moto nyonso na sagesse pona ko rappeler bino professeur Chulumbai azali docteur en relations internationales et en droit international public de l'université de Kinshasa et pa iwapiye asala lokola professeur azali pe avocat na barreau ya Kinshasa Gombe na CV na ye oyo ezali vraiment ya makasi boye bato nyonso bazali kosepela ke balobi akozala na hauteur ya ba fonction na ye surtout ke auti kolanda formation moko oyo ezali kosala fierté na République démocratique du Congo par rapport ya histoire politique na ye. Kaka na masolo o etali depuis la candidature pour na etali bureau définitif ya Assemblée nationale info lingala journal ya peuple amekiko betela bino masolo ya 12 députés mobimba oba postulé voilà un reportage o ya Mijo Mabasi. Bazali au total 12 mobimba ba déposer ba candidature na bango na ba différents postes ya bureau définitif ya Assemblée nationale mokolo ya lundi 13 mai 2024 nde ezalaki dernier jour et pa wapi bango nyonso esengelaki batika ba candidature pamba te clôture ici et Salemi Vital Kamere Wakaningene ye a déposé ki lokola candidat na présidence ya Assemblée nationale ye azali membre ya regroupement politique AAUNC boye Dede Mopassa ya A24 ye a déposé lokola questeur boye dangambo na ye Trésor Lutala UDPS Kibasa ye a déposé candidature na ye lokola questeur adjoint boye kuna na ngambo mosusu bosimba ke Dominique Munongo ye ya Ensemble pour la République membre ya opposition a déposé na poste ya rapporteur adjoint ndenge moko pe Constant Mutamba ya Dipro ye a déposé pe na poste ya rapporteur adjoint donc ba membre mibale ya opposition ba kowele la poste ya rapporteur adjoint Jean-Claude Chulumba ya UDPS Tshisekedi ye a déposé lokola candidat na premier vice-président ya Assemblée nationale Serge Bahati ya AFDCA a déposé lokola questeur John Banza Mosaïque UDPS YP a déposé lokola questeur Mboussa Nyamwisi a déposé lokola candidat deuxième vice-président ya bureau ya Assemblée nationale Caroline Bemba questeur adjoint P Jacques Njoli rapporteur bango nyonso oyo ba déposé ba candidature na bango et kozala traité kala mingité pe liste définitive ekobima pour na koyeba ba candidat nini ba ko compétir na élection oyo ekosalema samedi 18 mai 2024 na hémicycle ya Palais du Peuple mingi penza na salle de congrès. Complexe scolaire à Maman Pemba, école ya Fondation Nerombungu Bango, ba fongola ki semaine na bango lokola mo mesalo na kitu ya kafu kafu o ba sala ka chaque lundi la di lando azaki on a compte en Folingala. Dieu si ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu oyo esangisaka ba élèves ba personnel pe ba administratif nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi poste efungwa makana prière pambate initiateur ya école oyo honorable Nerombungu azali mosali na Nzambe azali évangéliste itinérant bosimba kepo na culture ya lundi 13 mai 2024 yango esimbamaki epai ya pasteur Daniel Nzita ateyaki na mokanda ya 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 20 epai wapi ateyaki bana na Nzambe esengeli kolinga Nzambe moto nyonso azali kolinga Nzambe akoki koyina moninga na ye soki mokete esengeli kolanda nzela ya Nzambe mateya oyo ezalaki capté 5 sur 5 epai ya ba élèves pe ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba oyo bazalaki présent nyonso wana ezali kotalisa bizaleli ya ba Kristo oyo ezali korenye epai ya ba agent nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu na micro ya Info Lingala journal ya Peuple pasteur Daniel Nzita alobi tozalaka chaque lundi na mateya tobanaka mokolo na Nzambe semaine na Nzambe sanda na Nzambe on a remettre toutes les activités scolaires dans maboko na Nzambe. Voilà la raison pour laquelle na tongo na lelo to aussi côté ya sur une famille chrétienne na kati na libota ya Nzambe kolingana ezalaka kuna kolingana ezalaka te makambo ya belebele wana ezalaka te parce que nous sommes les enfants de Dieu. Toteyaki na mukanda na 1 Jean chapitre nango 4 tobanaki na 9 verset na 20e
bisika yesu pierre azali jean azali koloba oyo alingaka nzambe me azoyina ndeko na ye azali mokosi. Bosimbake eloko ya kobakisa ezali te na complexe scolaire Mama Pemba kuna batiaka nzambe liboso yango ntango nyonso réussite ezalaka na ekole oyo na ngambu ya baeleve mpe bapersonnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba. Samedi 18 mai, kuna na jardin botanique ya Kinshasa, bobaki église Jésus-Christ le seul sauveur, kuma makabongo et pas apôtre Anaclé ba weto bango ba ko organiser culte moko ya prière pe ya délivrance héritier mapinde migor tingi ba détail. Yesu nde champion, yoka bien, bana nyonso ya ville ya Kinshasa, bana ya nzambe ya ba district nyonso, Changu, Moamba, Funa, Lukunga, Église Jésus-Christ le seul sauveur, oyo ekambamaka, epai ya apôtre, Anaclé Baweto, moto na nguya, moto na moto, oyo nzambe azali kosalela, babongisi journée ya prière pe ya délivrance ya kafu pona ba âme oyo ezali abattu pe condamné. Bosimba que Jésus-Christ azali champion ya catégorie nyonso. Prière pe délivrance oyo ekosalema samedi 18 mai 2024 de 8h à 12h na jardin botanique ya ville ya Kinshasa. Boya ebele yo mutu ozana ba problème ya mosala ya mabota makambo ezali kotambola te yo moto operda espoir occasion oyo vraiment epesameli yo nyonso ezali tiré na livre ya Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 oyo elobi kombo moko te likolo pe na se epesameli biso po na kobika na yango kaka kombo na Yesu. Apôtre Anaclé Bawetu tozosenga na bana nyonso ya nzambe ba mourir ya prière ba o bazana ba problème bazana ba difficulté bazana mitungisi na mitema ba oyo baza délaissé yango tozosenga na bango nyonso le 18 mai mutu moko te azanga rencontre na biso na jardin botanique yango tozosala appel na batu nyonso ba oyo bana ba problème baya parce que prière eza po na bango parce que nzamba kozala na rendez-vous. Bongolo yembo bobanga te mbende ya bokonzi na nzambe ekosimbama ekoningana ekozala bouger na ba louange pe ba adoration elongo na mama Tina Victoria pe lingomba na ye mobimba. Oyo mokili emoni tina te na miso na yawe ozali na motuya pangusa pinzoli ya miso na yo tala likolo lolezali polele. Bien nommé dans le Seigneur loleza polele pona yo na benga mama Tina Victoria na bengi sibino na jardin botanique le 18 mai ekotombe samedi bino batu bolinga koyemba kobina boya elongo boya tokobina tokoyemba lole kofungwa mapona yo pona ngai amen. Boya ebele Yesu Christo yende champion samedi 18 mai 2024 na jardin botanique de 8h à 12h prière pe de délivrance oyo ekozala ya kafu milimo ekokweya bato bakokangolama Yesu Christo azali champion simba ye azalo lenge moko lobi lelo libela na libela amen. Tebeta bongo masolo eteli ba fete société pour na osemno ke likambo eteli ba kanivo eza matata mingi ana bi province ya Kinshasa peza kotungisa population pour courage et ça les makate ndeti awa na vini wamba kuna na commune ya Njili na quartier 12 ce qui mbule beti mwako lekaneza la kate mijo mabasi apesi bino ba précision. Ba inondation ebele toza ko vivre na ville ya Kinshasa ezali suite na non kirage ya ba kanivo o ekoma nango boucher na ngambo mosusu ezali pe mentalité ya mabe ya population oyo abwaka katango nyonso bosoto na kanivo sans koyeba ba conséquences ekoki kolanda. Ndakisa awa toza na quartier 12 na commune na ya Njili na avenue Wamba kanivo oyo boza komona ezali collecteur oyo eyambaka ba mai ezouta ba quartier ebele na Njili pe na ba commune mosusu ekatisa même masina ti kokoma na fleuve kasi quelque part ekoma nango poubelle pe population a expliqué ba construction arnachique et sali pe que ba koma victime ya ba inondation. Difficulté de ça donc ba union so presque ici ba wuta to mona tu ba zo ya kuboa kwa matiti
caniveau etonda bato kokire yango baza te donc eza mawa mingi, c'est-à-dire soki mpenza bakire caniveau oyo ndenge omoni molai na ngai ndenge ezala donc eza mosika wana mai okotela bato te mais tant que misala wana ezosalama te nous sommes dans les difficultés énormes. Awa soki okei tout droit ti na terrasse oyo ekati pembeni ya moto omodi kembo donc ekenda ti asina ekenda mosika mpenza donc il faut bakire yango batonga mpe likolo bazipa sans cela ekoma poubelle. Nous déplorons cela parce que papa mokuna chipu mokuna Jean Pèlerin Branham sikoyo bangongi baleki sikoyo tosengana commune atalela biso likambo oyo sotango oyebisaka bango baingénieur baye kosala awa toyebisi bango biso tozalaka na terrasse awa tokota depuis 1967 nga na mwana moke bandako oyo mibale oyo ezalaka te place oyo ezalaki balabala ntango basali baconstruction anarchie bazwi anarchie basali bazwi terrasse moto atongi ndako likolo ya terrasse moto atongi ndako likolo ya terrasse mayefunga monene ezalaki eza te moto nyonso akoma na opportunité ya kobwaka biloko na terrasse. tobandi ke baautorité bakosala makasi mpo na korésoudre situation oyo population mpe na ngambo na ye ezosenga vraiment changement ya mentalité pamba te biloko toza kosala ezozongela kaka biso moko. Suite à la modernisation ya piste ya Luano oyo eza na Lubumbashi, DCA a modifié horaire de vol na ye na différentes villes ya République démocratique du Congo. CAA mfumu mokonzi ya mapata toujours mpona kosatisfaire baclient na ye a modifie bahoraire ya bavol na ye na suite ya batravaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi. Désormais Kinshasa Lubumbashi ekobanda kosalema à partir ya 7h45, Kinshasa Goma ekobanda kosalema à partir ya 15h30 ebongo Kinshasa Mbujimai yango ekobanda kosalema à partir ya 8h40. CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango mpona koservir population. CAA spécialiste ya Congo profond, ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye. Na CAA client nde azalaka roi, tokangi na CAA client nde azali roi. Botu na nganini ye Kinshasa Lubumbashi, Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine, c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba. Bokanisi esili nanu te Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine. Oyo elonga te elonga. CAA balingaka mboka boye te. Na rubrique na bino etali masolo oyo info lingala journal papo na popo bete na kabino to bete bino lisolo ya village Njili Nadine Sona ba détail. Village Njili yango ekreamaka na fin ya 19e siècle. Village oyo esalemaka pona espace yango ezalaka réalisé pona ba échanges commerciaux epai wapi ezali moko ya ba cité ya kala oyo ezalaki planifié epa ba belge epai wapi babandaki komata na rivière Njili tina likolo kuna na village pona ko négocier na bato oyo bazalaki koya kosomba ba marchandises na destination ya côte atlantique. Ba premier occupant ya village oyo tozali ko reconnaître bongo présence ya baumbu pe bateke originaire ya village Kimbangu actuellement Petro Congo epai wapi chef coutumier na bango kombo na ye ezali bongo Ngangwele. Nde à partir ya 1954 Njili moderne et se plantaki na rive droite ya rivière epai wapi ba 7 premiers quartiers nango ezalaki aligné
aligné na cercle na sens ya ba aiguille ya montre oyo ba bengaki yango njili ancien lelo esali que commune oyo ekoma premier quartier planifié na partie est ya ville ba forme ya ba habitation nango ezalaki de P4 toit et pa yuapi ba mapango na bango ezalaka milai nde na 1959 sous pression démographique agglomération et mataki au-delà ya périmètre initial pe élargisaki na 6 quartiers supplémentaires yango ezalaki disposé na sens contraire ya ba aiguille ya montre. Nawe etali ba astuce lolo tolobino ba bien fait ya makala topé poussière na yango bolanda reportage oyo une fois de plus Nadina Sona. Charbon de bois topé makala ezali ba produit moko plus négligé na ndako nzokande ezali eloko oyo ekoki soko mokete kozanga na ndako pona ba vertu nango. Charbon de bois ezali très efficace oyo esengeli mama nyonso soki ake wenze akoki jamais kozangisa saki topé mopiko nango na ndako. Tala charbon de bois esungaka na ndenge ya mokete ndakisa. Charbon de bois et kalimaka poison soki bo remarquer ndeko na bino ameli eloko moko songolo pakala aza ko sanza makila azali ko sanza bo salela na lombango quantité ya makala bo tuti yango bo bakisi mai bo melisi yango ako sanza biloko nyoso wana makala ezali très puissant yango esilisaka solo mapeka tope ya nzoto isifika ko tuta yango kozwa poussière nango ko pakola tongo nyoso na mapeka solo nyoso ya nzoto abupia makala enika kanzungu kitoko esilisaka solo na congélateur to na réfrigérateur makala elongolaka solo ya sapatu isifika kobuaka mwa 2 morceaux na kati ya sapatu solo nyoso tu ekei soki ndako eza solo waka mwa ba morceaux ya makala solo nyoso tu ekei yo moto zali koleka libumu eza ya kovimba pona bilialia kosamba te tutaka kama makala sangisango na mwa mai mela libumu ezongi kimia makala ekalimaka moya estoma esilisaka moto pasi makala esungaka na ndenge ya kosakana te kutu na tango ya kala ba poubelle ya bakoko na biso ezalaka solo te po tango nyoso bazalaka kokende kobuaka makala pe ba poussière ya makala na poubelle oyo ekimisaka banyama ba insecte ya ndenge na ndenge makala eza malamu esokolaka kivu kitoko makala ndenge ezali wana eswanyaka elongi bokozwa idete kosalela yango soin de visage isifika kopakola yango na citron na elongi ba bouton ba poignon nyoso abupia papa soki outi ko se raser kosamba te zwa kaka citron na makala palola yango na mbanga osali yango 3 fois la semaine bambuma ekobima yote soki mama olambi ozikisi loso ozikisi biloko olambaki na mwamba bwaka kaka mbuma ya makala zongisa ngo na moto ekobenda solo nyoso tu makala ezali vraiment malamu oyo esengeli tango nyoso tu batata ba mama kozalaka nango na ndako po esungaka en tout cas makala to pe charbon de bois ezali penza moninga malamu. Malem etongo kopusa na suka ya journal na biso to talsibino prévision météorologique oyo ezali po na mokolo ya mercredi 15 mai bolanda yango elongo na Mijo Mabas. Prévision météorologique ya mercredi 15 mai 2024. Mipepe elongo na mvula emonisami na ville province ya Kinshasa, Kikwiti, Inongo, Kenge pe Bandundu. Mipepe elongo na mvula ekomonisama na tango na Boende, Lisala, Mbandaka, Gemena, Guadolite pe Buta. Mipepe elongo na mvula emonisami pe lisusu na ville ya Isiro, Bunia, Kisangani, Goma, Bukavu pe Kindu. Boye mipepe ekoleka pe moi ekomonisama na Kalemi pe Kananga. Mapata ekoleka elongo na mvula na Mvimai, Chikapa, Ilebo, Kolwezi pe Kamina. Pona o etali température,
Kinshasa 24 degrés avant midi, 30 degrés après-midi. Matadi 25 degrés avant midi, 32 degrés après-midi. Bandundu 26 degrés avant midi, 33 degrés après-midi. Kikwiti 26 degrés avant midi, 32 degrés après-midi. Inongo 24 degrés avant midi, 30 degrés après-midi. Kenge 25 degrés avant midi, 35 degrés après-midi. Boende 25 degrés avant midi, 33 degrés après-midi. Bissala 27 degrés avant midi, 35 degrés après-midi. Mbandaka 25 degrés avant midi, 32 degrés après-midi. Gemena 24 degrés avant midi, 30 degrés après-midi. Guadolite 18 degrés avant midi, 35 degrés après-midi. Buta 26 degrés avant midi, 35 degrés après-midi. Isiro 24 degrés avant midi, 31 degrés après-midi. Bunia 23 degrés avant midi, 30 degrés après-midi. Kisangani 26 degrés avant midi, 34 degrés après-midi. Goma 19 degrés avant midi, 22 degrés après-midi. Bukavu 18 degrés avant midi, 21 degrés après-midi. Kindu 24 degrés avant midi, 29 degrés après-midi. Kalemi 24 degrés avant midi, 28 degrés après-midi. Mbujimai 24 degrés avant midi, 32 degrés après-midi. Kananga 34 degrés avant midi, 32 degrés après-midi. Chikapa 18 degrés avant midi, 38 degrés après-midi. Moye kobima na ville ya Isiro na province ya Haute-Ouélé na 6h01:30 pe kolala na 18h16:36 toujours na ville ya Isiro. Botikala madame. Toza na communiqué écologique pour l'alerte na yango. Reportage. Famille Lubasa bazana mawa koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwana leki pendeko na bango Marie Umba Lubasa ye akufaki mardi 7 mai 2024 na hôpital général de référence ya Kinshasa ex mama yemo. Boye matanga ezali kosalema na avenue Kichona numéro 2 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Mokolo ya vendredi 17 mai 2024 nde veillée mortuaire et kosalema na avenue Kichona numéro 2 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Mokolo ya samedi 18 mai 2024 nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital général de référence de Kinshasa ex mama yemo pona bokundami na cimetière ya Kinkole nouvelle cité. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Marie Umba Lubasa. Famille Mambu bazana mawa koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango liwa ya mwana pendeko na bango Ndundu Mambu Bibiche oyo akufaki samedi 4 mai 2024 na 3h du matin na hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limité. En attendant matanga ezali kosalema na avenue Mpo numéro 13 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Boye programme ya matanga ezali ko prévoir mokolo ya vendredi 17 mai 2024 veillée mortuaire et kosalema na salle P12 oyo ezwami na route de la paix quartier Dingidingi na commune ya Kisenso arrêt Kodia référence hôpital Makengo. Mokolo ya samedi 18 mai 2024 ndenzoto ya mowei ekobima na hôpital ya quartier 7 na commune ya Njili pona bokundami na cimetière de Mama Marie. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Ndundu Mambu Bibiche. Info lingala journal ya pepe la pepe comme na suka Togo suki c'est journal ote santé pesa. Merci na Igor Ntingi matomi na zaki na sima ya caméra azaki assisté na Christian Ipolo Midjo Mabasi azaki bon na rédaction ya journal oyo héritier Mapinde mi a superviseur qui journal au montage ici manqué pas ya Fabrice Lundo mi coordination c'est Fanas Kandé ngamno et rendez-vous mokolo ya lundi. Au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais
Horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours la semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimayi, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA. Bana mboka batali gauche, batali droite. Yo na yo. Et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort. Pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus en 320, P Airbus en 330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimbe si bandimayo, Bisengo ya Fly CAA.